Ce qui n'a comprendre bien maman Annie na baka opesinga maman Deborah na maman Esther. Oya comment était Deborah azaki na don moko caché. Oh mokile yeba kité. Yeba kité. Après be jamais okoma na poste wana. Oh yeah. Israël peut quoi okane jamais na bitumba parce que kimaki déjà. Mais maman Deborah habité ngana zote wana ba courage na zalaki na Isaac yango ye wana nzoka na zalaki na don caché. Il y a administration, il y a diriger, il y a politique. Akomaki reine na era va roi bazalaka na noté juge. Juge mtaki mtunika premier ministre va payer à Londres, le président va payer à la présidence et puis roi va payer à la royauté, n'est-ce pas? Yeah. Oui, parce ça a été don, mususu. Donc on a compris mais tout ce que tu cherches à dire pour le moment était don ya mutu et quoi qui cause là et loko il faut qu'on découvre secret na ezap. C'est un ministère caché. Oh yeah. Donc ce que allez au bombama oza ya kolala mokili pesa ko bénéficier na ngote. Parce que Deborah, Esther, badon oye bana kité mokili pe ezaki na pasi. Yeah. Mais natama yeko bima, ezaki a koki, n'est-ce pas? Était tuki. Était tuki. Badon se va profiter na, n'est-ce pas? Donc place on appelle na koji ko changer définition ya donté, mais na ko appuyer on était zali que donc lingi pe ko lo ba était zali et loko ezali que gratuitement aux hommes pas na Nzambe. Mais aurait bénéficié à Yomoko et bénéficié de la société. Et nous avons que donc même si c'est gratuit, mais ils appellent en échange, il faut que Zong s'appelle sous la société, n'est-ce pas? Il faut Zong ça non. Merci, parce que maman Deborah donne à ça là où elle bénéficie de la société. Donc, Toyokani, donc ils ont été un cadeau, mais cadeau yango gratuitement aussi yango. Mais keba. Société zose appelle osani ozong c'est les places où ya comment était battu mingi to le baga était badon eza biloko moko gratuit et là comme eza gratuit no kilo eza tende ko na tika na yebsa yo première erreur ngai personnel impression za osa na kasage badon eza biloko moko gratuit eza gratuité nzambe soka pesio don apesio ministère eza pona yo na noté eza pona batu misusu eza nda olami mfumba na yo batso ba dizi batona badame na basisi bazusu misapina no bapia tinyonso na yo moko to olami mfumba mo fai zero badon nzambe apesa ona bana ya batu mais bana batso ba découvrir badona bango badona ba injecter en sous la société. Oui, mais comme la musique, tu as le bel les appuis yo rakanze mbote, les appuis yo yemba rakate, mais pour biso société to yo kayo, to yo kayo. On comprendre. Ok, on se coupe, les appuis na yote, les appuis na mboka. Les olokumu, bendele ya lokumu, n'est-ce pas? Merci mingi. Bon, si comme maman Annie, à départ, on a posé une question. Bah, tu me souviens, il y a un don, un cadeau. Et puis en retour, à Zozelage, pochette wana ser na ngai ngam na sombela kiamote liputa wana ngam na sombela kiamote siko taye ko kisani zo kusalifuta nanga eske wana siko ko bengo ba don ubi ba cadeau ubini bo wana eza ba cadeau na limite wana eza ba don eza ba cadeau wana eza ba cadeau n'est-ce pas de siko parce que dans limite corriger un peu place ba ki ba don eza ntia ba cadeau ba pesa kayango cadeau so ba pesa yango msona mote aba ko récupérer yango ser nanga. Mais non, ils ont récupéré avec eux. Donc, ils ont dit que service, ils ont récupéré mutu et qu'ils ont spécialité. Ils ont pour société et pour bénéficier. Na banza à partir de définition de saclage, à l'Iboso, pour toi, qu'est-ce que signifie don et combien de temps on a confiance à la société, n'est-ce pas? Alors, on a confiance à la société, je suppose que les téléspectateurs, les frères, les sœurs, nous allons aller dans la maison. Na ba ville wana yo yebi na mboka na yo n'est-ce pas ya kikonka baza pe na calme na ngai toyokani alors toke na lokotala mayebo ya Yesu so kipeni na ngoza na table poto ke ngoza premier répondre na biso n'est-ce pas merci mingi nzamba pambre toke na lokotala bande koyo koma ba ko ningi sela biso haleluya. En fait, la émission la vérité place bande konyo so musili koyeba ete tolobela kama kamotali la vérité kutoka na Bible. La Bible onde ndeko nanga tuza kokendela mukanda 1 Corinthiens 12 place bazali ko ba don spirituel, n'est-ce pas? To tenter pe ko définir qu'est-ce signifie don.
donc toye komona ete ezali makambo oyo ezala kati na mutu bamisala oyo ezala kati na mutu ekoki kozala peut-être akobomba bayebaka te mais jour mutu akodécouvrir ke oh nzoka nde nazalaka na likabo ya likambo te et puis jour akosalela yango likabo yango non pas seulement ke bénéficier na ye mais kobénéficie mingi na société likabo nyonso mutu azali nango soki eza kobénéficie na mutu ye moko kaka likabo yango eza ya nzambe te yango wana tokoatake nano yango te tokende nano kosala basarclage ya liboso mpo tokɔta sikoyo na makambo etali badon spirituel badon spirituel mama ani oyo ezali na mokanda ya nini ya liboso ya bakorintien nde yango tokoloba mingi okoya mpe okuta ete badon spirituel mosusu toza kolobela mingi oyo tokoatake numero 1 ezali koparle en langue n'est-ce pas okende okuta bato mosusu baza koloba ete nga nazalaka na don mpona nazwi de parler en langue na numero 1 parce que yango mito ede biso koyeba un peu que signifie don spirituel mais don spirituel eza koleka mingi na société ya bino mama ani ya besingo mito ya bantandu bango nyonso kama yo ya mutandu besingo donc baekolo nyonso très bien na oyo eza koleka mingi na kitino koya komona ete bato koyoka nga azaka na don ya parler en langue n'est-ce pas bien mama ani okoki kobisaka que signifie parler en langue d'abord. Bon, parler en langue ezali bato balobaka makambo bato mosusu bakokoyoka te kimazulu donc bato mosusu bazokointerprete makambo mutu oyo balobi eni koloba donc bato yango bazoyoka oyo makambo ozoloba na langue et puis basali interprétation yango olobi ke na bible balobi ete bato mosusu bakoki koloba na kimazulu na langue oyo bato bakoki koyoka te et puis mutu mosusu azali kointerprete sikoyo oza kotuna question mosusu ete osi omona quelque part mutu aza koloba parler en langue parce que aza na lo ya koparle en langue ye oyo nokuta partout ekekekeke esondoboro tokolobela yango bato oyo baza na don wana ya koparle en langue olingi oloba ke place wana bazalaka il faut mpe mutu azala na don ya kosala nini ya kointerprete boto ozonga na cas réel na pratique na vie na yo osi omona place bato bazali kolobela en langue bongo mutu moko aza wana aza kointerprete ke awa alobaki boye nana mona na nga yango te ke mutu aza wana azali kointerprete nana mona yango te mais osi oyoka bato baza koparle kaka en langue bazolobaka en langue ya oza si oza na exemple mosusu ya vie pratique place yo moko okutanaki ale sikoyo bato yango don yango ya langue bazuli yango ndenge nini bapreparaka bango eyaka naturellement ou bien comment oyi koyebelaki bato oyo baza koparle en langue nga personne na parlaka na langue te yango nala apprendre mpe na yo mutu oza na expérience peut-être yo mpo oparlaka en langue nayebi nalobaka en langue te frère bon koparle en langue wana eza nzambe bamonana donc nzambe mpenza esprit ya nzambe yeli bango nde bakomi koparle en langue te you know et puis mutu mosusu mpe esprit ya nzambe yeli akomi kointerprete makambo oyo mutu mosusu alozoba neti koparle en langue neti mpo na ngai moko pase moko ayaka koteya epa na ndako na ngai awa tozalaka na groupe de prière kaka na bandako sososo lelo ekosalama na ndako na ngai next time juste ndeko mosusu siko ntango tobaye na ndako paster ayebisi biso ke biso neti fo toparle en langue ya nga siko natuni masa na ngai azalaki pembeni ngai koparle en langue nayebi na koloba koparle en langue te abe olanda se wana yisinga c'est facile lobaka landa ko bakamba ngo bazoloba yango kaka nga na budaki nga bina yebi na ngaba makamba so bana yebi na ngango te donc ye passé alobaki na yo soki na comprendre que lelo o parler en langue do ayepo bana ko parler non alobaki biso nyonso na groupe de prière que lelo oyo biso nyonso photo zo sambela to parler en langue siko ngai vide côté wana ya ona tuni masana na tebo natuni masa menga koparle en langue na yebi na ngata abi eza facile landaka ko bango nyonso makamba zoloba do soka lozako baba yo ko baba nga na ningi na ko mababa te na refisa ko sala donc eza bon siko tango bango bazako parler en langue wana ke nyonso bazako loba wana est-ce que mona ki mutu azaki wana azali ko interpréter bon mutu a interpréter ki azalaki te po bango sur le même mot bazali ko répéter you know bango yango na yango eza kozonga bon ceci bazali ko se comprendre oyo bazako loba bon mais siko bible lobi ete soki oza koloba langue mutu azala na pembeni a interpréter bref nalina lobaka kaka boye ngai te bible lobi ete place nyonso kokende soki okuti bato baza na badon ya koparle en langue tika bato nyonso bayoka ye soki bato baza koyoka ye te alo tika mutu moko azala pembeni asala nini apesa interprétation mais badon ya koparle en langue oyo soki nakoki kolobela ngo mpe sere na ngai tika otia wana mutu ete
makambo ya liboso bato bapalaka en langue ntango bakutanaka na Jérusalem jour wana ba 4 heures ba 5 heures batongo n'est-ce pas bato ebele bazalaka na temple wana epuis molimo sante yaki wana mbala liboso bato bakomi koyoka bato oyo baza ba hébreu mais langue baza koloba ya biso ba grec bon ezalaki ki bazulu te bapremier parler en langue oyo nga nayebi natangi na biblia bato bazalaki te mpona kointerprete mais bato bango moko bazalaki koyoka liloba yango selon langue na bango. Prenons yo oza par exemple na ville ya Mbujimayi bongo omoni mundele oyo akitaki na avion lobi awutaki na Japon et puis aza bino na prière et puis mundele na oyoki aza koloba na Chiluba eza bikamwa te oyo olobaka Chiluba omoni un japonais akitaki na avion lelo oyebi ye premier fois ye na Congo azaka contact na bakongolais te et puis akomi koloba nini Chiluba